Ye molongisi na ngai na tango ya pasi ye. Na libulu ya kufa ya opesi ngai bomoi. Kati na moto ya olongisi ngai. Yawe sabaote yondo pesi ngai elonga. Na tatola monene na yo na bomoi na ngai. Na kati ya molili ngai nakobelela Yesue. Bokota, bonsoir peuple congolais. Bonsoir peuple congolais. Bonsoir à ma maman, à papa, bonsoir à ma jeune fille. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à ma bonne nanganya surtout na ba fan na ba lingaka demba wemo. Donc si j'ai yangoana au déjà na komi moi je vais mettre le numéro de téléphone. Na bossa ni ko tia numéro de téléphone, acha boye. 5 étoiles de l'offre, bon, on a déjà repartagé. 4 déjà, c'est bon. On a le numéro de téléphone au cas où nous avons benga. Au cas où nous avons benga vraiment. Et au ça, abisso bien. Bobegi na plus 33 9 84 17 00 37. Babi aimons-nous vivants. Numéro de téléphone yangwana. Donc numéro de téléphone yangwana commentaire. Donc voilà. Nafuka mina tomboli miso epai na kolo. Ye molongisi na ngai na tango ya pasi ye. Na libulu ya kufa ya opesi ngai bomoi. Kati na moto ya olongisi ngai. Yawe sabaote yondo pesi ngai elonga. Na tatola monene na yo na bomoi na ngai. Peuple congolais totelema. Peuple congolais totelema. Ba combattant. Hein? Ba artiste so wana nya danger bino tout. Ba liberté d'expression bino tout botelema. Ba page écrite. Bino bato omesana koloba, bino bato omesana kofinga. Hein? Si j'ai comme elle biso na kati ya communauté ya peuple congolaise. Na kati ya communauté, moi na ya 16 ans, ba uchi ko violé par 9 garçons. Na kombo ya Maeva. Makambo wana on dirait eza étouffé, on dirait bazobeta ngo kara, on dirait mutakoloba zate, on dirait batu wana bazana donc mwana wana zana mutakolobela ete or mwana wana azolata nationalité ya mboka. Azolata kombo ya famille, azolata image ya mboka. Likamwana ko bongote. Likamwana tori ko lekisango bongote tant que toza ba pandisango, tant que toza bato to salaka babuzoba na ba YouTube na ba internet. Eza plan favori ya ko dénoncer. Ya ko dénoncer esika oyo mutori ko lobate. Mutori ko lobate ate bembata cadavre. Pote azana moyen te. Pote azana makasi te, azana force te, azana énergie te, azana maloba te, azana ba phrase te, azana ba mot te. Biso grâce na biso nde biso photo loba, biso nde photo dénoncer loko wana. Eloko nini babengi viol. Viol ezali ke ceux qui ba mutasali so likambu o ezala na volonté na ote. Yango nde tobenga ba viol. Hein na munoko na biso. Ceux qui ba violer ezaki ba sali so likambu yo eza contre yo. Olingaki yango te basaliso yango na makasi pe ya mutu moko te mibale te misatu te minei mitano 6 5 6 7 8 9 basakani na yo po apoza nyama ata nyama asakana na muninga ne nyama bongo te ata nyama nde tomonaka bambwa ata nde tomonaka basoso. Attendez tout le monde a tabac. Attendez tout le monde a oh lapin. Parce que na baninga na banyama bongo te. Oh to évite to benga ngoni weza bonyama te.
il faut eza na kombo nango mususu eza na kombo nango mususu oyo ezo mérité eza nango bonyama te o botaba te non non ata taba non namona teke bataba mibale basangani likolo taba moko non ezaka bongo te o bataba wana ata bagorilo tomonaka na zamba ke banyama bavandaka esika moko basangani bazozela tour oyo alongwe oyo akoti oyo alongwe oyo akoti te ata na banyama eloko wana ezalaka te siko na biso ba être humain oyo tomibengaka tomibengi ba être humain totanga eloko ya bongo mwana ya mutu oui numéro soko lingi oui soko lingi o participer na en direct o bengi numéro wana na koyamba mbala moko soko lingo intervenir o participer na émission en direct na koyamba mbala moko eza numéro na ngai donc soko bengi koyamba mbala moko mwana wana ba violer mutazo lobela ete tozo mona makambu ya batu awa na ba radio na biso ba beze zanga tina tozo mona bazo lobela mais mwana wana ya mukie ya 16 ans nazo mona ba tozo loba o mona na kende ko sala nini drogue ekiparate drogue mutaro ya pembeni na ya che drogue atana lipeka alors ma sœur regardez ça longo lo nyama njokande kaka nengo bendi o aspirer kaka loko wana à la seconde au commis drogué tolanda ba documentaire ndenge ba police criminelle nde basala ba enquête na bango comment mutaro kozala drogué ezateke forcément que mutaelo viara masanga to mutaelo kopo a maindo meli ba komi drogué non mutako le kaliboso lokane bo tambla wana yaza la drogue M sous na chapeau M sous na perruque M sous na ilamba na manteau alati kaka nengo za pembe na wana akoko le kaka wa yo nengo o pemi kakali e machomba la moko allez elle va remarquer que nengo tambla bongo komi drogué ba koki ba sur place wanda ba chanson zele c'est le roi que bozabi no mi baleti ba memesi ka bali wage ba ke no sala o mabe avant komi tuna na yo mutoza na poto na yo mutoza mama polo kwa na ebite so ngina ne komeli ote tona ne komela ote mais mitia na place ya mama wana oyo aboti mwana na ye ba bebiseli mwana na ye na âge ya 16 ans loi ya Belgique babi que à partir de 16 ans ceux qui jeune fille à consenti wana c'est bon mais consentir on a 9 personnes attends babi film ngo na 9 personnes ah bon comme ko précise la tarabo non eza bien monté ne osera ka mutaki ba ke violé eza ke batu mito zo sala sous bien te baza ba problème na kati ba cerveau na bango baza ba mal éduqué baza l'éducation te muto azo éducation ya maman na meli libela maman na e avant na libuma maman ne pendant 9 mois maman na ya boko lieti a comme na âge wana a comme na 20 ans 22 ans 23 ans 25 ans a ke ne rosale lo bongo mais non et na yo parents moni ke moi na sale lo bongo bino bokoma na ba menace bokota na menace bo menacer ba journaliste ke oya koloba bosa bo bilo bosala bo luxe ba journaliste ah ben oui non on risque musala ki journalisme eza ba risquera partout ba ba kufa na ese kuna baza ba héros parce que ba kena koluka actualité ba koma ra place c'est ba koma raté pona ko dénoncer ba viol o esala na est à Congo. Et pourquoi pas esala mikaka a on a Belgique ba lobaté pourquoi po bana wana baza banani bana wana baza ba intouchable bana wana baza ba intouchable yo maman aussi téléphone aussi courage yo muto yebi passe ya 9 mois mwana wana nenga zo lela yebi passe maman na yebi passe ya 9 mois te maman na yebi passe ya 9 mois te et bino ba congolais bo fandi kimia après boye la biso ba message a buso ba nini concert ko beta te ba mise ko beta te makamoko lobela bo fandi la ka ba musicien na président Fachi bo fandi la ka ba musicien bo fandi ba Kofi bo fandi président à Congo bo fandi ba ministre et loko le kaka la kati ya communauté wolobela ngote pourquoi bolobela ngote pourquoi lobinga na ba combattre na nini na garde de l'Est ba loba lango makambo na talibiso te to lobela ngote siko est-ce que congolais kaka président en tête ya Congo ko dénoncer mentalité à peuple congolais est-ce que kaka président des fois ba reprocher
il faut que le président, il faut que remarque tout le temps. Que boy. Et ça, présenteur, le monde la kitchen, a côté la carte, banda, kuna bino lo baké, alors la balle, bino batika violé. Et ça, yo éducation, peut savoir na yo. Ba combattre, ba sanga na garde l'est na landi bango. Que ba sala quelque chose, ata pona famille wana. Kolandela ngo koyeba évolution kuna na Belgique ezo le kandenge nini mwana na zane tanini famille dossier zane tanini parce que toyoki ke bakangi 5 personnes ba combattant ba boyi na kotaka ba kombola bango te ba boyi babi ke balobela mboka est-ce que Congo pour ezala Congo ndenge ezana il faut ba congolais bazala emblème ya mboka to drapeau ya mboka nani ya machango likolo eza congolais te mtasimba drapeau mata drapeau ya Congo surtout tambola ngo ate na France ba est-ce que wayeba ke Congo existe surtout to lo ba lingala na biso est-ce que wayeba ke ba Congo lo ba lingala boy hein yo so mona mbwa lo mboka na nyama lo mboka na ba ke na boy apa ba to ba bokola ba ninde ba bike mbwa o na zwa ke ne sika boy est-ce que origine nyama yebana yebana na bato ba fandi na ye bayebi côté wazuye bayebi côté abota mna nde bazo tambula na bamboka mais ya congolais obota bosolo balingala ata ba memio tato kendaki yo moko tako solo balingala olobi ke solo batuno za nani omiyebi deja ke ngana za congolais siko likamba boy komi na ekomeli biso na Belgique pona Maeva c'est une congolaise de 16 ans victime ya viol ba violée par 9 garçons alebi lo vande na ba buzoba makambo kosala na 2021 yo kutundengo zana oyebi même pas que okota 2021 mais buso bano kaka na internet yo lobela kaka concert ekobeta te toboyi boy pour la kisabiso ke yo za vrai combattant au faut bundela na ba buso ba na makabuto so le karakata communauté il faut yo bundela ngo boza la partie pris te pourquoi bo ke boza la partie pris moi na wana o ba violer wana azo mériter justice te azo mérité mawa ba congolais te azo mérité ba lobela ete président des États-Unis o akoti sikawana toche Donald Trump est-ce que Donald Trump est ça que na Congo na nenga zui mandat na du dobi à la fait akena la Congo mais RTL télévision congolaise azo lobela makambo des États-Unis pays colonial na ye ba violer makambo na bolekisa ngo kaka boy. Et c'est la terre coloniale, il y a RDC, la République démocratique du Congo. Moi, là, on a violé na Belgique. Na histoire à Congo, Belgique est la 4. Belgique est la 4. Allez, ma kamba bongo boleki bozo lekisango kakaboy. Bozo lekisango kakaboy. Kaka la babuzoba, baboya ketel, nana tel, basala ki nana tel, basala ki nana tel, basala ki nana tel. Babwaka basi na ba fenêtre mabe babeta basi ba vi bilongi mabe baboma mwasi batia na kacha congélateur mabe et tout ça là bovandi kimia bozolo velote des choses à parler vous ne parlez pas bon se focaliser car na musique vie à Congo ezaka musique ta est-ce que profession na kacha Congo ezaka musique ezaka ba musique na faire la Congo ba misaka de va na Congo te il y a tout le monde il y a beaucoup de professions où il existe dans le Congo il y a pas que la musique to revona na rateka to fande la kaka musique est telle ko fait ko betate musique est telle wera ko betate ata signé bon to zuma kambo wera to tchango de côté là et to za na viol ba uti ko violer moi na congolais na terre coloniale na ye. Histoire à Congo, et ça la 4 à Belgique. Histoire à Belgique, pour Belgique, ça la nenge zawana. C'est grâce à la richesse, il y a Congo, de Belgique et comme à Bongo. Et puis nous, bataba ONG. Bataba association. Bino wa barakaka, moi de la femme. Bozuma puta, bolati bilama bokati kati angwale. Bino wana bokomi, journée de la femme. Tozo ko aider Congo. Non, c'est le moment. Congo est dans la 8 heures de vol. Celui qui commet des heures de vol.
Congo eza musika. Belgique a 2 heures du temps, 30 minutes au commis. Manifestez-vous. Bino bato bozala ba statut ya ba association ba ONG. Ole bolata babilabana bolata kana bokata kataka wana. Kasi bo se sensibiliser. Boki ko défendre mwana wana. Comme ça toromona patrimoine na bino toromona bolingo na bino na kati ya peuple congolais. Il n'y a pas que des orphelins au Congo. On a plusieurs victimes. Il n'y a pas que des orphelins. Il n'y a pas que des orphelins. Oko osangisi batu, obetisi miziki, to sala bon pour la orphelin. Oui, orphelin bien sûr, eza ndenge nzambe asele mokili. Nzambe bi mutu na mutu ndenga ayana mukolo ndenga botamaki ndenge pa okufa. To souhaitela ngo mutu te. Mais to ko profitera pete na sima ya batu wana. Ebele bazongi ndanga likoka ko ya mo ya ba orphelin. Tandis que ma victime baza ebele. Ba victime baza ebele. Ba innocent na kati wa dossier baza ebele. Na kati ya tribunal de la paix eza na okaka te ke ba orphelin na ba chege o avanda ka libanda mama kambu eza ebele bola kisa biso ke ndenge botoza wana musato salaka yango esalami toyoka te tozoyoka te toomona pete ozala musicien ozala onga nani tozoyoka te tozomona bino te. Emso bateke ya makambonga msusu dimanche ndenge ezalaka ke bachene yango ekoki koloba ezoloba mate na bino batu botanga parce que nous sommes les amateurs des réseaux sociaux. Toza ba journaliste ceux qui pe ya babenga banani ba autodidacte, on n'a pas de diplôme. On n'a pas de diplôme, on ne peut pas donc on n'arrive pas à traiter le message comme il faut. Ou bien actualité ne balobaka et ça aux message au traitant au lambiango après kabeli au kaboli yango au pesa batu baloba. Bon, nous on n'a pas. Toi la notion on a té. Toi ça la notion on a té, toi ça ba youtubers ba ne bobenga biso wana ba chronifuati. Mais là il y a un sujet. Et ça actualité té. Actualité la bino nde bo comprendre bo zela rango wana ke actualité mikolo actualité la nini intel la sala ki bo été intel la sala ki bo là toza wana te toza la mawa ya jeune fille il y a 16 ans ba violée par 9 Congolais 9 Congolais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 boy 9 Congolais ba violé mwana ya 16 ans bo mona ba vidéo wana boaka bo partager mawe atandenge to mona ka drapeau ndenge to mona awa nini eutaki kozika Charlie Hebdo to mona ki na Congo na mutukuto ya bi France te tout le monde était d'accord. Ora je suis Charlie Hebdo et là qui est Maëva maintenant, qui est Maëva chez les Congolais, la victime on va violer. Nana sala telo comme je suis Maëva. On des arabes stop au cri de femme. Basi va continuer à coller là. Pourquoi? Coller là moi si fait ezala ke erazo ke ne robot azo kema mwana na e mutu ya mwana moi ça coller la wana. Moi ça mutu ko coller la tout le temps té. Ezala bot aza mwana muke tina ndenga okola. Ezali kamba caprice ko éduquer na caprice non asa mutu ko kolela te parce que yende asimbi mboka na loba ngoli kambo tout le temps Nzambe azaki capable ya utiliser pouvoir na eto puissance na e ya ko se manifester awa ya ko loba stop ya kolongola mabe liloba na moko monde entier tous les 5 continents. Tous les 5 continents a décidé à lobby à quoi ici. Tous les 9 planètes a lobby à quoi ici. Mais na kibonzambe na ya loba non. Il faut la kita. Naza lokwa bango. Po bango wa koma histoire. Ke mutu moko kufaka ne kulusu po na masumu na biso. Atala mobali te, atala énergie mobali te, atala motema kibo mwasi. Ya wana utiliser njoto ya mwasi akita kati na biso attend que Emmanuel oto benga Nzambe Emmanuel Nzambe kati na biso batu
apangusa maya miso ya mwasi ya ndumba o bazobamba ye mabanga aloba na mibali wana bike oyo abima na ye te abamba ye alibanga moto ya liboso amonake mwana mwasi azosouffrir nzambe atala masumu na ye te ke o abima na mibali ya bato to asala nini te atalaka mawa na ye mwasi akoka te esikoyo pourquoi mwasi akobanda kolelaka pourquoi mwasi congolaise aza su na valeur te pourquoi humiliation modèle oyo hein baviole mpona koyiba baminere mabe na ndako kuna kobeta bombanda mpe lobi ngai eyo mobali ye moko abali azonyokola yo kozwela bambanda par-ci par-là nzoto ya mwasi jusqu'à quand nzoto ya mwasi ya congolaise femme congolaise jusqu'à quand ocontinue boye tu na 21e siècle toza na vitrine ya bandumba kuna na Belgique vitrine ya bandumba ya kategori nyonso tolingi ya pembe ya mwindu ya mukuse mulai ya munene mabele mikie minene ndenge ozwa ndenge bokozwela siko boke koviole mwana bato ya 16 ans na yo mama ofandi ke oya koloba na mwana na ngai mwana nga olukisa bayebi ye te mwana wa nani aza nani makila ezokule na bavei na ye eza makila ya banani eza makila ya banani ya banjete to makila ya mutu mpo ya banyama te mpo nyama abetaka mwasi sangana te nyama aza na mentalité na ye aza na bavaleur na ye aza na ndenge na ye nzambe asalela ye na nyama na minute oyo na nyama aza na valeur nyama aza na valeur naomona ata komona kopesa yo te omitie na place ya mwana wana te sikoyo mama olingi nini seka yo bimaka na mwana na yo elonga mobali bayeseke mwasi bayeseke mobali aza ndumba ta ye wana akoyelo malade na ndako abi te mobali anga nalingaka kaka bongo seka yo bimaka na mwana na yo obie yo moto otindaka mwana na yo esala yango seka eza likambo eza eloko ya liboso te la sikoyo nde bakwei na faux poule bayokwea na faux poule victime a porté plainte te bokoma komenace victime bokoma komenace baporte plainte te ata bango baporte plainte te biso tokoporte plainte tokodénonce mpo ezalaka te bake kovele mwana ya 16 ans bino bakongolais bovandi vrima kimia donc bokotaka makamsu bokotaka ya na bamboka bato bokotaka yango kaka boye bokenda ta bamboka wana te me bokotaka omonaka na bastatue ekomi kaka yango na yango bokreaka ntina bacaricature koma sikoyo na kati ya communauté na bino eloko ya boye ekomi bosa eloko moko te réaction moko te bovandi na bino bovandi bozozela facha sa l'erreur comme ça bobanda koloba bobimisa bamatokolo na bino bobanda koloba totiaka eloko na eloko place nango ko totiaka eloko na eloko place nango soki boza ba vrai congolais boza ba vrai congolaise il faut bolobela dossier ya Maeva il faut bolobela dossier ya Maeva babiloko mosusu na bomesana kolobela yango teleme kotilaka bino bavie botia yango nao de côté soki ezaki operdre vie perdre na vie mpona dignité na valeur ya kibomwasi ekotelemaka botie maquillage ozuba nasi to otie likolo otia yango na kombo nini na kombo ya congolaise na kombo ya congo je suis une congolaise tu vas folle te loba je suis Maeva tokoma basi waza le plus salu na monde po etikali ka titre po ekokoma titre wana ekokomama mwasi alobaka te azalaka na ye sa défense moto akalkulaka ye te eloko moko te donc esala yango bongo nyonso toya nango normal congolais nyonso to ekomela ye ka toyaka bandeko te balimbisaka kaka pourquoi nzambe aevitaka Joseph abima na Marie pourquoi
parce que alingaki mwana alingaka Jésus arobotama abotama lokwa bana nyonso tuté malgré arobima ndenge bana nyonso tu babimaka mais abotama lokwa bana nyonso tuté Aziza lobana ouais ba mama combattant tu bazate bazozela kaka Fayulu bazozela Fati bazozela Moïse Katumbi bazozela Jean-Pierre Bemba et là on a vraiment Belgique est la terre coloniale na biso et là on a fait ça na Belgique il faut a comme ça on tina souka justice il faut salama justice il faut et salama. Rich Love H Baking partagez vidéo on a Belgique ma maman Belgique ba yo kangai ba combattant à Belgique ba yo kanga na ba combattante il faut ba yo kanga nde na loba ba ngo ba na système ba vandi ba so c'est la ba buzoba ba musicien ba tama boke ba théâtre ba vanda ceux qui mutasela likambu ba pasteur Baba Naroloba et un tel couteau pasteur à Saliboé, un tel couteau pasteur à Saliboé, mais Ozoke Naroloba pasteur, vie privée à pasteur, Atabimina Basi 10, pasteur à sa mangère, Basi Nawala Basa mangère, on a des problèmes dans Bango. Mais fille va violer, na 16 ans, na âge à mouké à 16 ans, et pas à 9. Siko soki mwana wana atikali na zemi. Bokechu aza wapi? Eloko esala mi mabele na Bokechu aza wapi? To mona bango te. Na ya Belgique na ya France to mona bango te, to yoka bango te. Bavandi mutu na mutu avandi. Bango bakolo live. Tout le monde a comment na kosala live. A comment na kosala émission. Baza capable, mais bavandi. Si on défend Ramboka ya solo, il faut défendre Valère, ya base ba congolaise. Pour commencer à congolais sera kanima colonae, ba congolais ba comment rediminer. Si moi ça congolais a bien qu'on sous dem tena botate. Après 20 ans, congolais on a sauté. Congolais on a laté pas mutabota azate. Mutabota azate. Si ko génération ya lobby, ba maman ya lobby, nana ko défendre bango. Nana ko bundela bango. Nanya ko bundela bango. Boa makasi na repartager biloko ya bato. Boza makasi na ba préjugement. Préjugement kaka. Préjugé. Akende ko sa nini kuna. Akoma kuna ndenge nini. Donde na bona vona na ndako na bimarate. Mutabi marate. Posoka biba ko violer, non? Ata na métro mutako droguer yo. Azui contrôle l'esprit na yo. Banda na métro bo ota monje aux ensemble. Yo ye bate kwa droguer. Drogue ezala encore te ke o bazui masanga to ba kubuli so yango bote. Drogue ezala ba façon beleza le roi poison. Mutako le ka pepe na wonjo ka poisonner que déjà yo yebité. Moutaro la bosso la naie, gentil, ça va ma chérie, ça va? Comment tu vas où? Moutaro te la pe wana, alobi no kena look adresse. Njokande otanga ba minute ba seconde. Ya yo, ya ba effet ya drogue ere ko atteindre yo. Ere ko ma droguer. Yo le temps on l'accélère zo koufela ko la kisa, vous prenez à gauche, vous allez tout droit, vous prenez à gauche, à droite, vous faites ça. Yo zo ko aspirer, jusqu'à ce qu'on comme droguer. Elle a comprendre qu'on comme droguer allez, azu contrôle na yo. Ensuite, contrôle l'esprit na yo. Alors, on la place aux la chanson de destination ou comme la destination mususu. Jusqu'à place oyo au Kenya qui ba revioler yo. Numéro ezana likolo na otoko cha numéro. Nintala commentaire numéro ezana et combien coûte? 0 combien? Eza 09 84 hein. 17 0037. J'avais comment on le sous. Ba boketu ba vandi, azo zela, boketu azo futa billet. Et te lo ba ke ba combattant na ba liera mbongo, te lo ba avec raison hein.
Tolobango vers réseau que balière en bongo. Batika osulaka batuke o, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Moi na sasa va violer aux minor namne au kanyango, le peuple d'abord. Peuple là ba bunda ye muninga na congolais ou tu ba ninga na ba congolais ba ou tu go violer. Ce que bo sani le peuple d'abord. Hein? Le peuple d'abord bo sani. Donc Félix Nengazawana atiki présidence ya Congo ayeli susu ala ngela suma kama mwana wana. L'on met la maïté. L'autre, il a ma vidéo. Bon, les maratiens, partout, hein. Les lots, c'est comme ça. Aujourd'hui, moi, franchement, c'est comme ça. J'ai la bon numéro. Bonsoir, Aziza. Bonsoir, c'est la cara Batouba Koufaka. Batouba Koufaka, mon ke. Eh, nga ta matanga te, nga so mutu wana vana ye, atana yebite me, na kenda kole. Kole les gens ateka mutu Koufa. Esprit de mort, toboy on a peuple dans la communauté congolaise. Toboy esprit de mort. To limite ko kende ko compatir, mutu Koufite, toboy. Mutu azana pasi. Oh, mba violé wana, babomi amna e. Amna ki bo mwasi, dignité na ba valeur na babomi yango. Kende matanga, il faut qu'elle se manifester. Qu'elle se manifester. Ceux qui ont là ta pembe, ceux qui ont là ta noir, se manifester. N'engo c'est la vidéo ya joyeux anniversaire. Na muto yebi, na muto akufa nyoso. Yo c'est là ba joyeux anniversaire. Numéro ya mwana chi. Na mutakufa osela ba joyeux anniversaire mutakufa ka so asengio yaya nous avons mis na Facebook c'est là ngata mo vidéo ko ça là nga bien osala ba vidéo wana tout le monde là je suis Maëva victime de viol, je suis Maëva. Ba violer, ba beta, ba boma, ba salanini, ba sambusa, ba publier. Quand on va publier Moutakala Mabe, quand on va tchana congélateur Mabe, on dirait carton malangona ya soso. Quand on va boukali sur ça anine Mabe, nyoso toi na kati ya communauté congolaise, to vandi kimia. Après aujourd'hui, on l'a tché la map pour le week ngai na combattre banane. Oui, allô. Ouais. Makambo eleki na Belgique. Boke tuwa yambo ye mutazala mutali boso alobela makambo etala 1 million de morts na Congo. Siko oyo esalami keno ba viole mwana ya 16 ans Maëva soki pa aza na 16 ans te ata aza majeur mais eza déjà viol na séquestration plus drogue. Et ça l'a mis déjà le col à Togo, le ballon à 3 peines déjà. 3 peines successives, voilà article 375. Et puis, quatrième, elle va avoir bafoué du tout sous dignité, parce que c'est en public. Ouais. Tu vois, ok, tu vois, il y a moyen de la maman. Il y a moyen de la Congo, n'a pas 1 million de morts, n'a pas viol. Et ça la mise sur la ville na et pour la nuit tout le monde réaction na yete na ba otombo wana nyoso tout le monde ba réaction na bangote Magali lo mama ye mutasala ka ba direct tout le temps ya kolobela makambu ya ba combat na makambu ba mama pour la nini ba sali ba direct te concernant vidéo ya mwana wana OK ça là eka que no ba sa ba direct ba loba que no biso to ka kitoko ngana rata ka bien ngana za boye ngai boye ndembangu ba bêtise ya kofinga na ya ba mama mikolo ba ta ba kitoko na ba ona ba réseaux sociaux mais siko limité ya mwana wana ba bafwe za ba bafwe biso na so ba mama pona nini ba sali réaction mon côté question na ngeza na pona nini ba sali réaction te ba tu o ya Belgique. Et ça que batu mususu ya ba ville mususu bazosala ba réaction même ivoirienne wana asala ki garçon na moko na bango direct kwa lobaki que même ma mère elle a vu le vidéo elle était même pas choquée. Aza nationalité congolaise c'est aza ivoirienne.
la nationalité ivoirienne, aza ivoirien parce que aza mobile, mais nationalité na ye aza ivoirienne. Pona nini ye kute ça ye pati. Maintenant babokechu, batu babundelaka Congo, batu babundelaka ba viol concernant ba peuple congolais. Pona nini basali réaction te question na ngeza yango na réaction na bango eza nini. Ye ya Laurent Sokoko avant ni si quoi azo réagir c'est pourquoi. En plus c'est comme ça il s'est même. Singa mabunji ya Fati, aza mutaliboso. Soba ko singa matoi milai ya Fayulu, aza liboso. Soba ko singa Moïse nani Kanambe, oh baza wa Rwanda, aza mutaliboso. Siko o esalami na ville na e. Pona nini azo ko réagir te. Merci Aziza, merci beaucoup. Ozali kamba bakisa. Wanezaki Aziza ABC. Bada présidente de l'association Lamentation au cœur des orphelins, il y a un taouti pour intervenir awa hein bino bakolo ya Laurent Sokoko ouais me rena écoute et s'il était là to me ko rappeler parce que question mususu ezali. Allô? Allô? Oui, allô, oui. Nalinga na tout na question bo siko na niveau ya média wana lobeli ba combattre siko na niveau ya média réaction ya média to ozomona nini okoki ko lobani pour la média na niveau ya média en tout cas to tikate en tant que ba pandisango to ko continuer kaka ko sala ka ba vidéo comme les garçons en question parce que par rapport ya 9 garçons ba tolaki mwana wana et moko azoka kikaira alinga montre biso ke yende mutaza voyou yende mutayezi arrêtement intérieur ya mboka ya poto ni etambolaka comme ata la prison aza délétant alinga na kisanto ke ye akomemela to na manière na ye que vous allez voir même maman ya bango alobi ke non bino boyebi mwana na ngai te bokoyeba ye biso mpe toza na mposa toyeba ye parce que esi toyebi déjà identité ya la personne en question oyo biso toza ne makambo oyo biso toza ne problème esi toyebi par rapport ya installité oyo asalaki bensiki oyo abimisaki alobi mpe lisusu keno soki aviole maeva e alors donc ezolobele eloko te alors biso atake bata média sifflet kinege tokokontinue kosalaka kaka bainterview soki maeva akoporte plainte te moi en tant que présidente ya l'association Lamentation au cœur des orphelins nasokipaka na baorphelin na baorpheline nakoluka bato ya droit de l'homme awa na France nakomema stati na ngai ya association na ngai oyo eza awa na poto na oyo eza na kisasa nakokende koluka bato ya droit de l'homme nakomema na bavideo ya mwana wana ya maeva nakomema na interview oyo garçon wana asalaki na ivoirien wana na bafoto na bango nakokende nango na droit de l'homme na pe toporte plainte na nga par rapport que sinon on est en danger pour la menace lokola tozodénonce makambo wana on est menacé tokokende kosala plainte balinga te tokokontinue jusqu'au bout tant tokozwa solution ke non bakangi bato wana nde biso mpe totiki soki bakangi bato wana te tokotika te parce que toza bamama tuta misakana na biso libanda tuta misakana na biso libanda onana mar ata bambwa yango balalaka jamais mwasi moko na bambwa mibale bie bambwa misato mutu na mutanzelaka tour na ye soki tomoni mbwa moko mobali auti kolala mbwa ya mwasi mbwa mosusu mobali akotaka te eza impossible no tomoni te en même temps mbwa mobali akoti ezalaka kuta omona mbwa mosusu wana mobali asali zuwa akei atiki bango mibale basangamaki mais koma bino bato boza na bomoto oyo nzambe apesa bino bokende kosala moninga bongo 9 personnes et puis bozoloba nete soki aporte bino plainte elle allait voir quoi akomona nini alors biso mpe siko toza mposa tomona oyo maeva amonaki soki bokata biso misu mpo tooloba minona so eloba bokata soki mpe bokopiblia to nde bobandobeta biso bopiblie puis mpe bomeka mpe bokokao mpe tina suka po biso mpe toza mpe makasi ya odefense merci beaucoup totiki droit ya France eutilize mpo nde eza boye tokoporte baplainte tokolandelaka ya droit ya France règlement français ndenge elobaka la laïcité oyo tozozwa awa na union européenne yango biso tokolandela na makomi ya leta nasuki wana. Ok, merci beaucoup Aziza, merci beaucoup, merci. Voilà beaucoup Olanda Aziza ABC intervention na e alobi yango pas attend que moi si alobi yango siko na minute attend que
présidente et association au cœur lamentation au cœur des orphelins. Bozo kama kambunde ngakuta na bani ndam boyo kindenge ya lobby ndenge wa menace lobby na ndenge interview mwana wana salaki alobi ceux qui va violer et alors ceux qui a porté plainte à Komona mwana na Komona nini boketwa yambo yo futa billet na Belgique Kofi aye kotala aye kolela papa na ye akufi aye kokunda papa na ye aye kolela papa na akufi amona cimetière te aye kotala cimetière papa na ye yo sala video kuna ya kofinga Kofi fali pour babeti concert na Bercy au futi billet oye ko arrêter concert on a sauté sur les canaux na makamba yaba musicien yo zalaka mutali boso matama ya fatie mona pasi lobi la waziza matama ya fatie mona pasi mato ya fayule mona pasi kanambe kutu kolobate niveau fingama siko makambo ezo esalami esika tovandaka komba ngozaka na Kongo mukoni yoke Kongo ok Kongo mukoni hein ok Kongo mukoni siko mwana ba violer pembeni na biso ya depa bokomi banda viole salamaki la toito ko sa une semaine bolo belango te bovandi kimia wana eza komba ya nini komba bolela ka mbongo komba obozela ba million komba bozela ba million mwana ba violer ye ba mama obo mesana biso ba femme combattante siko bino ba femme combattante boza wapi bota ba video wanati bozo partager et souki la binoka mawe o partager mawe o mona kite o ngabe ba chindela nga zana chindela o mawe et souki la binoka na ba téléphone na ba fixe na bino Fati béton bato béton bo bundela mboka bo soutenir ko soutenir nde yango ko soutenir chef de l'état yango ko talisa yake komba ezaka teke ndenge baza kuna na nini komba eza partout esika na surtout congolais zali komba eza wana okolinga teke yo congolais obeta mninga no congolais yo congolais o violer pasi ya mwana wana boyo kango te donc moi ça congolais asambwa na ye loko bino bolingaka bana bakoto yo bolingaka bokoma bino na étrangère yango wana peu importe ekoki koyela mwasa congolaise bozo ko s'en fouter pourquoi po eza mwana na yo te to imagine soki ezalaki mwana na yo tremblement de terre il fait salama parce que eza mwana intel mwana intel papa na alobelaka makambo na alobelaka makambo ya Congo likambo ekomeli mwana intel parce que papa na alobelaka makambo ya Congo sur le droit de l'homme yango ezaka mpona bato alobelaka bato na Congo mpona bamusicien donc ezaka na nombre moko limité botikela suma kelele ko botikela suma kelele hein botikela suma kelele soki bino bosala eloko te biso tosala eloko attends à 2, 3, 4 Torocom on va arriver Marie-Antoinette en France c'est comment le la Marie-Antoinette oh Marie-Antoinette c'est comment tina mbongo tina ba timbre Marie-Antoinette wana ndewa mona ki wana yebelo kwa sala pour na France eloko nini ya sala pour na France bon mesena kana biloko ya batu oya bino moko bozumi noko bokangi batu mususu balobelango ba video ko sala ba video ko tambola ekokoma nesika ekomaka te ekokoma toko dénoncer on va dénoncer. Tu n'es pas procureur royal à Belgique et au coma. Tu as un message.
Erokoma. Erokoma. Pourquoi bino wa boy? Batumso ne va important, batumso va important te. Hein? Donc makambo batumususu ne apportera bino plus. Makambo batumususu et apportera bino moins. Non, c'est pas ça. Ba vivara bongo te. Ba vivara bongo te. Il y a quelqu'un qui doit biso bundela ramboka. Il y a quelqu'un. Oh, biso bundela ramboka, bloka na toko. Eh, ba bloka boroko tangote. Boroko tangote pourquoi? Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici qui collabore. Qui collabore? Si moi, elle aura moi no boti, au botier, ba violer libana, moi na rando lobby, au rotia mutumbeli. Si quoi moi na wana Belgique, obi ki obi suma kamona toko tarangote, boko tarangote. Ebo denosara, baba 1 million ba 6 millions de morts kuna na S. Yo so kena S yango. Bibemba yo bundela wana so monango. Ba viol wana yo monango. Po ezo la kisa, prefi yango ezo la kisama, na misu na opembeni na yo lukani. Ozo lukani, bo lukani. Biloko ni bo luka. Biloko ni bo luka. La guerre continue tina 2021. Si tu remontes en média banini, eko bima. Neto bandi bo eto tikate. Moi, ça, Congolais, femme congolaise, ne peut pas commencer, continuer à crier. Merci beaucoup, Maître Tunda. Merci CC. Namonika ba CC, ils ont intéressé bango, hein. Namonika ba CC. Pour tu collègues tout à l'heure, Aziza ABC, Azalité, donc intéressé comme sportif. Merci beaucoup, merci vraiment pour la message, pour la ninoana, merci vraiment. Hein? Batouba vana bola bangana tababoye wana combat. Batouba vana ba restaurant boye combat. Misiki ko beta te. Yo wana mutu abomi mutu, ache mutu la kati ya congélateur. Oloba o moi ça poussa. Est-ce que moi ce quoi poussa? Azo mérité liwa e rotia na congélateur. Hein? Moi na wana poussa, azo mérité viol. Il y a 9 personnes. Bino rotia la biso, ba oya ya est. Biso to rotia la bino sko oya Belgique. Oya ça 0 mètre ah. Oya ça 0 mètre. Hein? Bon mesala ko finga ko panja. Non? Boya ko panja. Siko etota na biso na bino. Batwazo bomaka na fenêtre, bo fanda kimia, bo lobarate. Viol yangoyo. Beaucoup fait likara ba conseiller Fati, ba pesa ki mbotete, mais viol. Est-ce que mbote ya Fati te na viol ya mwana wana? Oche article 1, article 2, oyo ko na 6, oyo lo na 5. Information ke na bongo. Bino bovandi na bovandi vraiment bovandi. Bovandi ko? Ah non. Ce que ça 1000 vidéos to sala. 1000 vidéos to sala bilamba différent. Tozo cha stop. Toza ba mama. Toza mboka. Toza mayele. Toza am. Et ba congolais nyonso. Ozala mwasi to mobali. Mobali moko ta mema mwana 9 mois. Mobali moko ta kolobanga nde na bona makasi. Pasi apota libumu kutu. Tala ne mobali azo ramper na ciment. Azo le la pota libumu. Diarrhée a pas bonenge zara libumu tira kroko tala ndenge mo rampaka. Et bongo 9 mois libumu. Bacho elo moko bo 9 mois. Ataka malade ya kibeka ndenge vimbi sarawana.
Tala mi bal moi mbala zolela. Et bon 9 mois. Yo osakana mwasi. Yo sakana mwasi. Bo violé. Vitrine ya basi ezali. Bino lobi ke wana te. Dans milimo na bino, obsession na bino loka balacha bino milimo. Diable wana oya kiteki ke bino boke de violer mwana wana. Yo wana ka muto obeta bino. Parce que oya bota njambe mwasi. Ota bota diabulu mwasi. Bangono so babota mana basi. Mutabota mana mobali azate, babota mana basi. Esika satana imoko ba vandi, awami tuna eske bato nga mutu na voute bango. Bosali mabe bino moko. Alors boti ko kotela boko sela satana bato satana kotela kinga o envoûtement te. Place wana envoûtement ezate. Justice rosalama na ya molili. Na ya bonzambe, na ya mutu. Nyoso tu justice ane rosalama. Po makile ya mwana na ndenge etanga ki bongo. Etanga ki hasard te. Etanga ki teke kwe kende kaka boy. Mama botaka mwana ya mwasi po aliela e. Kolela ya mwana mwasi lobi teke mwasi wana abali ba apesi falte. Akokipe otanga classe na asilisi akomi kosala mbongo mama na kolia mbongo na e. Akokipe robala mobali abali famille na elie mbongo. Akokipe robota bana à travers ye aboti bana wana bakomi batu bakomi kolesa famille bakomi koboko la famille bakoko na bango na ba oncle na bango na ba tante na bango. Siko yo yamboya ko bebisa virginité ya mwana wana pona nini pembe. Est-ce que na vitrine ya Belgique basi ya pembe koleka ye bazate ceux qui ont la blora mikuse si ko baso batika la mitaka na vitrine wana bazate pour ya la tena mukuse mais et bon minjoto mais ba obatika vraiment pourquoi bokene revirer la vitrine te il faut bokene revirer la vitrine parce que la vitrine batika la bino ya kokota au futi mbongo na yo si ko mbongo yo sombela ki drogue ya rodroguer na mbongo sombela ki shisha na mbongo sombela ki biloko pe ngwana ko fula pour se distraire. Nyoso wana. Pourquoi mbongo lo sangisa ki angote okeko luka mwasi ya bongo na vitrine kuna na Belgique na matonge. Pourquoi sala ki angote? Pourquoi sala ki angote? On nuire valeur ya femme congolaise. Oya bochio, abokolio, alambelio fufu, asukwelo bilamba, asukwelo caleçon. Apangelo suma kona butu. Ale oye o violé ye. O baby si valeur na ye. O zui vidéo wana o publié yango. Ngana loba ngo na ba groupe ya ba WhatsApp. Na yebisa bango na bike botika système oyo kezaka ke vidéo pornographique ba publié. Mukolo kokutana na mwana na yo. Na mwana ya ndeko na yo. Na loba likambo batemo bazali. Na loba likambo a plusieurs fois. Ata ba 2 ans na lobela yango, ata ba 3 ans. Na lobela yango na ba groupe WhatsApp. Na bisa ba biso ki boza na bezo botala ba vidéo pornographique. Eza na ba site oyo ezala nango gratuit, na ba site oyo ezala payant. C'est mieux otala okuna yo moko ou bien otala yo na mwasi na yo bozo seka. Ke ba vidéo oyo circulaka. Muta télécharger vidéo na epona yemoko ezo circuler. Koza la mundele lobite koza congolaise te. Ngana za ba camarade mindele soko finike longi olobike oh congolaise vraiment. E olongola boye mundele. Mundele ya mundi bute. Mundele ya teko suki mwindu elongi pembe te bongo te. Mundele ya mundele. Cheveux châtain. Suki ya mutu na couleur ya nyao. Misu na couleur ya nyao. Mais mundele me congolais. Bofandi na bino. Bozo lobelo te. Botela bato makele zanga tina. Barakine zanga tina. Barakine babuzoba na bino. Boye na réseaux sociaux ya kibombanda na bino zanga tina.
ole bo éduquer bana na bandaku mwana mobali otuna ka fréquentation na eza nini a fréquentaka banani bufandi na bino ale mwana ke bana bakomi kosangana ba violaka bana basi mwana mobali soka azwi courage ya Christiana quoi ça bonjour boni na biso ya Christiana 9 personnes 9 personnes yo yebisanga 9 personnes ata mutu alobi ki onga na betaka gender ngana journée moko mibale kutokora te bongo misato ay tokoma tina 9 hein kobebisa kibo mwasi ya mwana batu kaka boye merci Aziza torokena ba caméra y a pas de souci torokena ba caméra na ba polo na torosalisa ba polo dans photo ça déjà edo asa la biso déjà polo na image wana atie la matation au cœur des orphelins après atie biso nini atie biso ba moto to pesa e ya wana to tia ba polo to ke kuna ba caméra torokena ba caméra torosala ngo po photo kena ngo bongo kongala mutema mabe Congolais madame mutema mabe vieux ya maeve vandi lokwa evandi kimia lokwa lipa bekatef babwaki na maya makelele ekende ka boye cheko limwa evimbi cheko limwa Congolais mutema mabe boyo chela batu makelela combattant tolingi boete combattant boza mitema mabe bokechu oza motema mabe plus oliaka mbongo ya Congo poso wana olia mbongo ya Congo te concert à Moïse Mbiye obimisa batu libanda ba trafic na ba base agent marketing okenda na ngona nenga bongo pona batu bayeba bayoka ke Moïse Mbiye azobeta boy ozora bambongo na bango babi ke olobela bango pona eyokama eza lo actualité du jour bayeba ke quelqu'un quelque part na lo bataille ya quelqu'un ndeko na Congolais ba violer ye bino bovanda kaka soki ezalaki likama buzoba nga mutaliboso na yamba kie na nini nga mutaliboso na koyamba ye yo mutaliboso koyamba ye yo mutaliboso lobela ye yo mutaliboso lobela ye lobela to mona lobela to yoka poto comprendre que yo mutaliboso yo mutamibale yo mutamisatu ngana bi famille wana lobela ye yo yebi famille loba pour faut batana to dénoncer il faut que ça peuple congolais que ba congolais ezana ba garçon moko maestro 9 garçons ya ba congolais ba violer fille moko ya 16 ans na Belgique Congolais partout ici quand zali na ba bonnet tout besika bazali il faut ba yoka yango eza vanda kimete bo vanda kimé po anini ba préoccupation na bino ezala nini ezala fati ezala kofi aseka bolaxi biso to comprendre ce que ba jeune na bino bozimba ko kote boye bosali bango ba publicité après sili boye ko fete biso to bundela mboka non ko bundela mboka yango mutu abundela mboka akotelaka mwasi ya mboka na ye nayebi te soki bacrime wana esalamaka mais mwasi oyo akufaka salité na monde eya mwasi ya congolaise akufa salité mwasi azalaka na valeur oba mokili mobimba ebangaka ebandaki kobanga mpona nini babandaki kobanga parce que ezalaki na mutu moko abandaki kodefendre basi e mutu ana lokwa eza esusu te femme congolaise azali su na fierté akotia su lolendo te pourquoi
Pourquoi? De comment au moins moi si pour moi avant na yena mboka la bango mutarocha kazate mais tellement bimara congolaise ebika kia ba congolaise bazaraboy le cas bebiso minorizara poids nous on vit comme ça nous on vit comme ça nous on veut ça il y a un moment il faut zaka raciste il y a un moment il faut zaka raciste ceux que mi bundeli to bundeli ndeko na te mutaro bundelo azate Moutaro Bundelao azate. Nanu na monate. Couple oumele ba congolais. Ba na plus de 50 ans de mariage. Eza wa bali mundele. Eza la bali mundele. Bali monsa mundele. Mobali mundele. Eza la oya bali. Abali so nani. Peu importe. Non na mona couple oumele te ke oh. Nous avons 50 ans. Plus de 50 ans de mariage. Depuis qu'on s'est connus. Ezala au lycée, ezala à l'université, ezala à yayanini, ezala nini, na ebite. Ce qui existe à cas. Mais non na yokangote. Na yokakara, on a fait des enfants. J'ai des enfants avec un Congolais, j'ai des enfants avec une Congolaise, mais ça n'a pas marché. Je suis resté avec lui pendant. Je suis resté avec elle pendant. Où allons-nous? Où allons-nous? Qui va nous défendre? Nani va défendre Bisso? Nani va défendre Bisso? Ce tourmo comme on a point haut. Nani va défendre Bisso? Qui va nous défendre? Qui va nous défendre? Ceux qui yo papa nanga ozo violenga. Ceux qui yo papa nanga ozo bomangai. Ceux qui yo papa nanga ozo betanga. Ceux qui yo papa nanga ozo maltraitenga. Siko nani a kolobela ngai? Nani a kokotela ngai? Nani a kokotela ngai? Toyebi ke nzambe aza ya basi. Nzambe aza ya basi, oui. Nzambe aza ya basi. Parce que muto abatela biso kolega nzambe aza te. Pour ceux qui ont pour la mibale ba congolais, mais biso c'est aussi là. Mais aussi là déjà. Mais tellement nzamba likola dans nzamba ya basi, ya ngwana tozala quand même. Toza toujours, pe tozala kaka. Tina liwana biso. Tina liwana biso. Mibale na mokilo bazara soko bimana congolaise, azala fière. Ata congolaise on a ça qui to côté mais il suffit qu'on a la nationalité congolaise. Pourquoi? Mboka na biso eza riche. Ba mona la ke moi sona ceux qui na zuié. Ngape na za riche. Parce que aroke ne kana identité ke naza papa na bota na bino. Ya ngwana ba ke na rongindela kuna na Congo. Ya ngwana ba ke na okomela ba patron na Congo. Ce n'est pas pour rien. Songa lingi ndeko nae azala bongo te mais songa lingi congolais aotala déjà au moins va continuer boye atali na superficie ya mboka atali na liel na bango atali vie sociale atali na surtout wana alobi non j'ai devant moi une grande femme une grande dame. Après, si on vend nini, chérie, tu sais quoi? On a violé une fille là-bas de 16 ans en Belgique. Bon, au moins, on va mettre l'étranger, les solo, on a la seconde réaction, on a aux à l'aise. Tala, mundele, abimarambala moko. Abimarambala moko, ce qu'on kata bilamba, kati bilamba. Parce que aroka ko supporter ma bête. Ma bête pas ndeko na été. Français aroka maltraitance te. Et ça m'a lié te mais mode de vie. Arolinga te ya vandi boé, mutu boba violé, mutu bazo nyokwama. Non, aroka te. Il y a des mundela dénonçara partout. Oromon a commis lettre a commis. Abi, voici mon identité. Témoignage n'a commis papa atindi. Et qu'elle a la police. A posté à moi qui
mususu okenda bike nga na otika témoignage na ngai mais bo la kiselongi na ngate na bino tu oboza entourage ya bato wana procureur royal aozela bino ono surtout boza nango comme preuve bazozela bino kuna na Belgique ngai te kuna na Belgique réaction na bino bacongolais tozozela ngo na monde entier na France te na monde entier parce que mwana wana azo représenter basi nyonso tout azo représenter mboka ezalaka na famille na forme ya mwasi mboka ezalaka na forme ya mwasi soki eza forme ya tolo te kozala forme ya libumu ya makolo te ya mutu te ezalaka na forme ya tolo na ya libumu dese ya mboka yango wana mwasi azalaka na motema mwasi aza na libumu parce que na libumu na ye akobimisa mutu nyonso tu oyo nzambe akolinga ye abimisa na mokili mais mwasi wana soki basali ye mabe yo esika ozali ata oza na Alaska il faut loba il faut telema tremblement de terre il faut esalemaka ezaka mpona baélection te il faut comprendre que congolais na mingi soki osali kele omwa mokie ndenge tomonaka ke bilingalinga bakopiblie yo il faut tokoma ke so basali mabe congolais bayebi ke bakopiblie yo yo mutu omenasa bato so kati omenase mutu omenase ngai jour wana okati lokwa ke na nini so nakangi yo nga oleka te odembo nga oleka te po esika nyonso yo omela masanga esika nyonso yo omela bangi bakozwa yo oleka te boni boy namoni une heure dite koki olengana yebisa bino vraiment video obo partager tosala ba video tozo soutenir Maeva fille oba violée na Belgique par 9 garçons tozo soutenir ye toza wana pona ye tous les congolais si kozali ceux qui oza papa oza maman to soutenir fille wana toi na besoin mbongo te toi na besoin soutien pour mwana wana leli priya maya misu na ye toyebi yango te valeur maya misu na ye toyebi yango te parce que yo ba violé o te ngai ba violé ngai te mais attends que moi si il faut na loba yango na loba yango na suite na loba pour la za moi si to soutenir mwana wana to kabola pasi na mama na ye na famille na ye to lakisa ye ke toza na sima na ye ata toza 3 personnes nzambe na lola moni ce n'est pas pour rien que toza ba congolais ce n'est pas pour rien nzambe na likolo moni tosangana biso tosala ba fiche tosala fiche oya kolate lamba alache lamba oya kokabola yango akaboli yango eza problème te mais tosala ba video nde tosala ba video ya anniversaire to soutenir Maeva stop tocha stop na 21e siècle ba manger ba kino violer bon na 22e siècle zandeni munela kimane ba viol akoma kolala nena ba mbua akoma kolala nena ba cheval na ba nyama soko moni ke ya mutu ezokoka te kende pe ba nyama eza simple kende kolala pe ba nyama lala na ba nyama ekozala facile okende kobebisa kende koabise ba nyama eza problème te oabise ba nyama osali base na yo ose filmer tokopublier yango parce que eza délire na yo mais na mwana mwasi te mwana mwasi aza la congolaise te mais mwana mwasi te pourquoi si yo bota babota oti mama abota yo wana do abise na ye
maman abotonde abise na ye. Là vraiment to comme la souga vraiment, to comme la souga to senga vraiment soutien na bino vis-à-vis à Fiwana. Vis-à-vis à Fiwana et osala bien. Na 23h30 bolanda makambo lisusu. Bolanda parce que Aziza ABC hier osala a rolobela ngo na 23h30. Bolanda ngo na nini. Na page na ye ya Aziza ABC Chati. Bolanda yango kuna vraiment bo partager to rotika likambo to reféter nango bonne année to kota nango 2021 jusqu'à ce que tous les 9 wana violeurs wana ba okangama tous les 9 violeurs ba okangama to rotika maivate to za wana sima na ye to za mingongo na ye to za maloba na ye lokola ko koloba te biso to koloba place na ye ceux qui a rotelema te biso to rotelema place na ye to rotelema. Merci beaucoup na surtout balandi vidéo oyo ba partager na ba partager. Merci vraiment Didengi Mibarsa, merci Maître Tunda, merci Maestro Tunda, merci Ya Christian Kwasa, merci vraiment la présence. Merci à tout le monde. Gogan Francis, merci. 5 étoiles de love, merci vraiment, merci. Na balandi walandi biso vraiment, merci vraiment, merci. Guilain Fumundele, merci beaucoup. Quand il y a ici bino 23h30, n'a pas Aziza ABC Chati, pour continuer Kolobelango Lisusu. La partie continue. Josiane Legend, bonsoir. Na koumi vraiment na souka vraiment. Na si aux attentes ya Rolandango vraiment après. Hein, Hollandais pas là pour Hollandais pas Aziza ABC a repassé message oyo na ba 23h30 na page na Aziza ABC Chati. Donc vraiment on est ensemble. On est ensemble. Tout ça là, polo, tout ça là, vidéo, solidarité de femmes. Merci Joseph, je suis de cœur avec toi. Nasi yo pozo contribuer, ozo partager na biso vraiment. Pas si yandeko wana, pas si yandeko maïva, ya moi na biso maïva, tout partager pas si wana na maman na ilongo na famille na ye. Nzambe vraiment abate la bino esika bozali, abate la pena biso, apesa biso sumayele, na sagesse wana, to continuer le sous, to continuer koye la bino maloba ya sika, pe makambo ya sika aofungola toreko déplacer te mais enquête oye la biso moko tozo yo kango kara ekoya yango moko inde ata totamboli te biso tozana kana ba connexion na ba téléphone ya koloba pe ya ko dénoncer. On va continuer ba violer wana ba rozo ba peine na bango et suka boete toko continuer. Donc bisous à tout le monde. Nzambe abate la bino et merci beaucoup. Bon après-midi na bonne soirée. Falon Zola, bonsoir vraiment, bonsoir au côté Nasuka, mais la ici déjà. Merci.